Oh, bah, tu as maquillé la mobana. Bato zo mona bato beta musique ezanga tina wana. Bato mobana naza pour ça na babango. Yo moni na zo beta. Nani azo beta. Bonjour, bonsoir à tous. Place Bolanda Bisso, toujours dans Libanga TV, Super Libanga na Bino, toujours avec votre journaliste préféré, Alrib Kapinga. Moi, ça pimba zanga lisumu, moi soko nanda kute, na yambela kibino. Na kibino animateur ya Jani Pacha me journal lelo na plateau na nga na yambeli bino ba bebo ya kitoko bozomona baza ba dansage ya Jani Pacha. Alors avant to banda émission na biso na pesi bambote nanga na mama Betty Masengu mama de coachinga solo la reine mère donc na pesi bambote na ingénieur Dav Mubama bambote nanga na caméraman Josué place Azali toujours ba image kitoko azomemela biso. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment on est? Rihanna. Rihanna. Hey, Rihanna vraiment. On a sentir que Bandoye Mbakane Rihanna Kobina Pia. Ya solo. Ok, Rihanna, nakata orchestre oyo place oyo Kobina lelo. Elo koni vraiment epesa oposa ya Obina. Ngana mwana pale. Natala kaba émission ya Jani Pacha kande bolika kana plateau. Nde pusanga pena ya. Na ya awa na mona ba information na e makambune nyoso eza tokos. Nde na kota kana moni non. Ça va bien vraiment. Et on a tikalaka. Ok, bonjour ma chérie. Bonjour. Comment on est? Dordienne. Dordienne. Wow, neti ba indien kaka. Santé ils ont normal quand on a kataka Jani Pacha santé faut ça normal vraiment na bien ka ki pe bino kitoko kasi taka leader ya soin que kilelo ya kilobiti. Ok, merci beaucoup loba kitoko. Au banda makambo danse na neni nous bien au kokisi combien des années na katia danse? Non, on a ko ça na parfois pour na mutu mais ko za la na pas na musique na za vraiment makasi na musique na wumeli makasi na beti pa vibrateur na wuti pa garçon ba benga kiso pe montana kamenga autre ka musique a komi mpandi mususu et lorsqu'on a pas Jani Pacha dans sa musique. Alors pourquoi pas vibrateur le mois point? Non, ils ont un pour débat, ils ont makamba mokili nga mona préféré na comme alo pas Jani Pacha et on n'a pas Jani Pacha. Alors les loso longwe pas Jani Pacha. Est-ce que au kumise sundengo kumise lingae a? Non, na lo na habité ils a vite et parcours à vinde to tambola so moni ya malamu ozala. So ya mabeta ka Jani osala nga beta kana na zaki miyo to so tali mais le lone na komo moi ya solo. Moi sourire pe bien pezali. Taka Jani Pacha. Alors yom to bando bina kuna mais na Jani Pacha. Danse nin o yeli biso vraiment. Non, ezalité bina mutu. Oge mutu. Bina mutu. Wa wana loko na yo. Bana mogo. Donc eza musique, to sa musique, biso to ki pondute to sa nde musique, ki lelo ki lobité. Ah bon? Wow. Ah bon, c'est pas singa makasi. Vraiment, c'est l'ambiance na plateau, ba fan beau comprendre. Bonjour ma chérie. Bonjour. Bonne santé. Santé ça va bien. Comment on Merline. Comment on a Merline? Merline, c'est juste un prénom, mais peut sinon non. Non, non, ils a Sanga. Merline Sanga. Asanga. Asanga. Aux hommes tu quoi? Non, dans ta province orientale. Ok, Asanga lelo ndengoza danseuse et pas Jani Pacha boy. So mbala mona ni pas bala. Est-ce que kondima? Pourquoi pas dans moi si fona bala? Alors so alobi okobina lisusuti o sande.
wana nde bominga poko bine za don na ngai wana za nina na kola nango na botama nango na botama pena nango na yokola te na bo bébé ya musu na libu mama na ndako bina ta na kolika muta pekisanga ka bona ebite fasa mambo Jani Pacha sala ngai mais asalo makam Jani Pacha sala kayo alors à honorer yo vraiment à honorer yo donc eza suffisante comme Jani Pacha zo sala soka sa abia sala nyonso wana neti Jani Pacha sala nga pona zala ndeza bat ba otala nga na TV na ebite so boyebi nga bien Merlin nazala boete Jani Pacha sala nga pona zala avant oya a ozala yo avant na ya nazaki na ute pas miel de son mais kuna penza show ya musique ezate après na découvrir show musique so na bina boy na sentir net na komi likolo. Bonjour, merci beaucoup Naokio. Bonjour ma chérie. Bonjour. Ah, na mon monde de musique, moi t'entire salut bien ma kasi kombo na. Esther. Esther. Ah, Esther kombo kitoko moi smoko ataya bien. Esther nakobina nao. Elo ni na sikomeme pa Jani Pacha. Elo asika ka yango. Ma. Yali mbondo mama me yala. Tobina Jani Pacha. Atika batika muziki. To betande musique to tika polémique. Jani Pacha lobi tika musique betande musique. Mais naebi na ba orchestre mususu donc ava bazwa neti bino ba chéra kitoko boye ai nzambe na nga na zolela vraiment ba chéra bien boye ba nzoto etonda boye ava bazwa bino bo matana podium donc ba koki kosani il faut ba monisa bino pasi bonika ba catch ba mususu leader abimana bino awezala Ezalate a penza eza penza école Jani Pacha penza pa msa bazali quoi tonika batenite tonika nini te au moins to fani pana ba kiti lo kwa yemo leader na biso fani na kiti pia boye aye pia boye ba danser bo ya to vandi to beta leader na biso masolo mais ezate lo kwa ba leader misus face ba leader en misusu no ba leader ani totanga ba kombo te bango non c'est pas dérangé neti nani vraiment bon semaine prochaine soye non tango oh vraiment c'est l'ambiance pour moni bana Jani Pacha nde bazana esengo oleka na émission na biso ba fan na biso bo s'abonner please na bino na Libanga TV bokozala dessus te boza dessus te na kacha super Libanga elongo na journaliste na bino moko ya pembe donc moi ça pemba zanga lisumu mama Betty Masengo moni o mondenge bana Jani Pacha ba sepelisio ba pesi ba réponse mo kitoko donc na moni to comme na suka ya émission na biso ya lelo ma chérie okopesa ba dédicace na yo ba mbote mabango za nango ko bwaka na pesi mbote na ngai pa mama abota mwasa taya talo lokola ngai Riana mama mami ekanga na pesi ba mbote na papa na ngai papi na pesi ba mbote bandeko na ngai na mobile na ngai asala ngai na zala minso trésor na pesi ba mbote nyonso. Wow ma chérie ba dédicace na ba mbote bon nga na pesa kaka ba mbote na ngai kota patron na ngai Jani Pacha place azali ba mbota trop na pesa famille na ngai famille Kasenga Marie place ozana ndak ba mbota trop na pesa bébé na nga moko bébé bienvenue na pesa la bosanité maître na ngai asalanga toujours pona zala maître Seda place ozali moi mon bala ngala mo seka na peso ba mote place ozali yo mo pe ba mota trop na peso ta. Merci mon chéri. Mon chéri bambote na dédicace bon na pesa président mo Pacha na pesi bambote beleta ka mto sala ngana za mikolo na pesi ba nyonso baningaka Android d'ordi na pesi pino bambote famille Paka na pesi nyonso bambote taka ba konjina ngana nyonso maître Seda mto sala ngana zala na pesi bino bambote ebele makasi. Ok ma jolie mannequin okopesa bambote na yo ba dédicace pe na ba mabanga na yo quoi. Ouais, na pesi mbote na mama na nga moko mama Janine Asanga na pesi mbote mama Janine Bosch sans oublier Christella Bakodi ma belle-sœur Nzamba Tai o asala nga pona zala na bosanité maître Seda maître na nga o pesa nga ba show ba vibration musique na bosanité na pesi mbote na mama Igeti o soutenir nga ta ba boy na bina me yeka ka soutien vraiment banana ngo ba boya ki obina lisusu
bato misu dans ba grand frère musu bauti bangola ba ye oh yokobi na te monde journée monde non te mais maman non ezala show ya mutu ouais maman get zo soutenir on ka merlo koko ba kaka maman get maman na vainqueur na pesi ba mbote bambote no ebele Christela bakodi na bosani te. Ok, merci beaucoup. Ngapena pesi bambote nanga na noti ndombe place azali bambote belé na pesi bambote nanga na Emani Ndala place oza mobile kitoko bambote place ozali Armi Fayala bambote ebele place ozali Falanyi bambote plutôt na pesi bambote place tozali awa Couloir Lopez, Couloir Lopez, Bambote Place Azali. Donc, na remercier caméraman Nangai, Josué Fancel dans mon bal ya kitoko oyaye baka koza ba image kitoko ezo leka na Libanga TV. Donc, bo s'abonner et belé na pesi ba mbote nanga na mama Betty Masengu, papa Dav, ingénieur grâce à papa Dav na mama Betty. Yango bomoni Alrib Kapinga moi c'est Pemba Zanga Lisumu moi soko tsangina ndakute liboso na bino ale na pesi bambote nanga na famille Kapinga Mobimba bambote nanga na famille Mobimba donc naza ba comme msuste na pesi ba fan nanga nyonso bolandinga bambote mais question nanga suke za boende bobina ka kitoko bongo bobina ka makasi bongo na suka nango bobela te te mais la vie ba kisite alors secret na bino ezalani secret na biso physique ebele ndenge maître na biso maître Seda apesaka biso ba physique ebele talaka maître Seda na lelio fort professeur vraiment ba bisous place aux atala bana nonde ba lela mingi ba libanga nanga sukezaya le médecin noir Mike Bola mobala mwindo ngolo mbala linde fa pembe bambote place aux à nous revoir à la prochaine émission. Bye, des gros bisous à vous. Ok, to comme na suka ya émission na biso nazo bengela bino porte-parole ya ba danseuse na biso kitoko apesa biso programme na bango ndenge ba répétaka awa. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Ya kombo nani? Général Khalifa, charge. Général ba charge hein? Yo moko zana da charge me oluka ba charge msu. D'accord, tozana posa ya programme ko pesa biso. Ouais, programme est juste rare. Dimanche on a assis ne mo pesa programme to ko ta maki. To ko ta maki bongo sika ba mise ba lia bien ba ko ma minene ko le ka ba kese belé. Ata ba ko minene boleka ba na potote ya. Te netina. Bon, bah c'est belé. Netina no ebito le ka été. Donc te lobaka yo lobaka. Ouais, dimanche to ko ta dia maki so to bimi maki. To préparer ba concert mobo il y a 24 communes mais to signaler bino ka et puis maki wana donc juste to préparer maki pour le studio. Pour biloko dans le studio, il y a biloko mo balambi, il y a biloko mo bofebela, il y a biloko pour la tepo bakoyoka. Mo ni bato ba beta wana, ba ta makelele wana manzanza so to tika disque. Oh ba cha makelele ngo banai. Bato zo mona bato beta musique ezanga tina wana. Bato ngo banai naza posana e babango. Yo moni nana zo beta. Nani azo beta? Ba o bazo beta ona yoka na matoi nanga musique ya manzanza. Yoki médaille te, musique à classe. Vraiment. Ouais. Ouais, programme rap est mardi, chaque mardi on est la coulisse na biso na 10h, to répéter mardi na 10h espace la référence au commun juste na poids lourd, na 14e rue limité na poids lourd, espace la référence partout d'abord bien ba l'exa, to répéter bon mardi na 10h et puis jeudi bon on a répétition en plein air, est-ce que to répétera l'aura Zénith, donc to répétera l'aura Zénith pour des gars plein de ça la jeudi na ba coquette c'est musu ba plein on a ba sala monter quoi. Ok, merci. Ba fan nazoti ke la bino ba danseuse na bino ba sepelisa bino na minutes oyo. Hey!